Bonjour, mbote na bino nyonso tu, bami, ba connaissance, ba fan, bato nyonso oyo bamesana kolanda Nadine Bantimba, animatrice, la chroniqueuse, si vous voulez bien, il y a émission Savoir vivre et faire être dans la société, oyo elobelaka biso ba réalité, ba makambo oyo ezoleka na communauté na biso to na société na biso. Aza sous présentatrice ya émission pardon, naza plus présentatrice émission Panza Poké et Yambaka artiste et na présentateur émission Savoir vivre faire être dans la société et le belaka ba réalité ou les kana communauté na biso to na société na biso les anga Nadine Bantimba moi na Italie moi na Milan maman na Hulda vraiment ancienne chroniqueuse na site ya www.kitatalacongo.com pour aller voir l'émission Savoir vivre. Et pour le moment, tous les abonnés kaka YouTube, tous les abonnés dans la page nangai, sur la page de Facebook, Savoir vivre faire être dans la société pour na Hollande ngai. Tous les abonnés besoin contacter ngai ou na Facebook, na communiquer qui na Facebook ou qui ka Dynastar Compressor, Nadine Bantimba to Dynastar 14 Nadine Bantimba kuna olandanga pe ozana besoin de cela partager nanga ou partager nanga ton numéro dans la téléphone est 0039 34 77 015 605 minga robeate mon présentation la pesi pona bato ba yebingate pona bato ba yebe longi ba fan to ba mi to ba connaissance ko ba mesana ko landanga na pesi bino so ba joie no ba bonne année pardon ba bonne année vive l'an 2018 tous en janvier. Mboule bandi sika vraiment na tombe bino makamala sans plus tarder toujours kota na mama les solo na biso oyo ya bino animatrice chroniqueuse Nadine Bantimba naza liboso na bino na après midi lelo pona ko sola ndenge za toujours ba suggestion ndenge na zwaka ne to sola toujours na sola na si solo oyo muninga na ngai aza ndeko na nga abenga kinga à partir ya semaine passée parce que nazaki malade na beli mo ba fièvre 5 jours na 8 ans sola na été. Mais abenga juste na 23h la période ba fête awa juste pour la to sur la cambo et tali ba vidéo ya sexy to ba photo sexy o ba bibali na biso bazo senga ka biso vraiment aza déranger de comment ça déranger vani na France aza déranger singa na dini yo mutu na nga ya lelo te to banino depuis bakini to utino bakini yo ye biso na partager no liso na nga parce que za mutu na nga lelo te to la famille mais bomba kombo na nga koloba kombo na nga te koloba pe discours nga même pas l'émission na boye même na pese même na kombo parce que était John a comprendre que ça yenda pe singa lisolo vraiment la pese ko bambote na pese bambote ba gros bisous je t'aime beaucoup ma chérie yo amutu na nga lelo te ka ndingo lo bio na to uti loin poto ko maoto za lelo vraiment nazo pese lisolo oyo ndingo insister o benga nga susu vraiment na dindi nozo lo belaka likambo te vraiment nga yo dina la star na lingina sur la likambo pese kingai bande ko ko pe moninga musuto mutu musu pas dans vivre situation autant oyoka o lisolo ya ndeko autant musu ko pese epe makasi te ko pese mayele to ko yepa ko yeba ndenge ni asa pour sa sortie parce que ndeko moi c'est singa babina di nga azana chérie na nga to zara na e to vivara na e to lingani na biso mingi to lovara na biso pe bien to kutana na biso et to ça rappel o sengeli to sama na bolingo e moi ça on bal temps baza ensemble ni ne senga ni ndenge ni to zalaka. Tout ça à la biso tout mais à chaque fois ma chérie n'a comment on déranger trop ces derniers temps on déranger un cas vidéo sexy on déranger un cas photo sexy on déranger un cas ça il est ma vidéo ya nibité les régner quoi après dit on comprend toujours ces lignes comme une mode comme un rythme ça nini mais pas du tout va commencer la cas basse là on va vidéo sexy bon matin mon sous la soeur la sœur moi sa femme mariée vraiment bah ça coller avec une sœur déjà là mon colo mon bali n'est pas mon colo mais mon bali attends voyager tout tout lycée peut carrière peut car ndenge moko atindele ba vidéo sexy autant dans un musika na kanisaka yo na mona kayo et ça la ranga bien abinadi na ki partager les sur la grande sœur quoi ka ko uzoma ko sur la comme kuna ndeko moi c'est pe ya azolelanga ka même chose autre tout comprend était bibali moi ya biso mikolo yo ceux qui balingi nini balinka ba vidéo sexy na komona biso boy ba otonda biso te. Donc, à l'inka sur autambola mutinga fongo le téléphone atali a sepeli eza mabete mobali muso osala ninga bolingo osala ngona ninga bolingo nga pona ngai na zolo ba mabete bon ba eza mabete comme eza mabete mais eza mabete na sens ni na zolo ba ndenge ezokoma ke mobali aza na vidéo la téléphone et muso une intention ya ko partager te mais ayebisika ko bossa na téléphone te ayebisika ko déposer ok mais la pete na restaurant au tika téléphone mo ga bossa na tanga ozonga muto lo tango ayebite akoko isana nzela akoko isana métro to mona muso va na bis téléphone et quoi na poche muto lo tango ayebite alors ba vidéo wana oyo mwasi na aza ni ezo panza ba biloko bongo
nous sommes moi ya zape via makango via ba désordre tant ko linga likango mo ah donc fille on a lukaka na programme a vu vidéo a yibi a tiens téléphone na bluetooth à quel un jour après 2 ans 3 heures la vidéo comme tambola mokili mobimba donc ils ont le romo ils ont dérangé biso na communauté fort mutu so mo atindeli vidéo atindi vidéo mobala lingaka yebi soza na mboka mosusu yaza na mboka mosusu ayebi na ye te ke non mobala aza mari to aza mari te mobala asengi kaloka comme nango fréquent et comme lokola mwa mode mwa rythme moko mobala asengi ye vidéo ya nini ntango ya kotinda vidéo au moins mobali azwi vidéo wana olia ndenge atali aefface te mwasi na ye ndako azwi vidéo wana ale atindi na baréseaux sociaux bapage polémique mwana fille bataye kosutuka vidéo tomboli mokimba so tu vas si baboya na bango si bakabwa na bango maya osutuka kaka après bane vidéo comme circuler to mona biloko wana esami trop et puis ça fait kama mayele te tozo pe kama mayele te mutu bateso bakutana na bakuwa na batebele bakutana na bakuwa mais vidéo et puis ça kama mayele alors ndeko moi c'est singa na dinga nazo banga vi makambo na omona na internet vi bandeko basi ni obazo samba na internet ngape nazo boya na samba mais mobile nanga c'est comme si moi nesi na lingi ete c'est comme si moi neti ya za la page te so ngati ndeli vidéo wana te alors na dina ko sa nini azo batinga na sa ndeni ngai c'est bon siko bosala atokuta na katosala kala biso nyonso mais azotumisa ka ba vidéo na ebite nga utu pra sexinga bi ali pa nzoto leki ba nzoto leki tellement mbala otonda ta déjà mona ka chaque minute abina nazo banga na ko pona garder bolingo po mona la sike na lingi na komika so abengi au moins na chelie vidéo nazo lakisa ye nyonso tout ngana etie ma sœur gare à toi ma sœur sala keba parce que loko sala nyo sala na ezaka ndenge mo ndenge otindi ba video abi ndenge ni nga bila so yebisa ba te bele ba sala ba capture yo ko yeba ta musu pe sala ba capture yo ko yeba te esala ki mo ko banga esali ndeko na mo sala ko banga bi solo nga bi oui alors il faut que ça va capter la téléphone tout le monde avait Android ça va système ndenge na ndenge mutu ayo c'est la téléphone yo ete sur a bengi c'est ta vidéo o so la to boy ko ça les vidéos tindele mais à partir quand ndenge otika les mo to ça bon azo so vidéo pas garder ou éviter alors na c'est ndeko na éviter intention ni o chéri bozana e oyo azo senga yo vidéo wana bozana enda ko mokote bozaka ba chéri ba proposer alors na éviter intention ni azo senga o vidéo wana na éviter ba moment ni bo uti ko passer ya malamu tu ya mabe ba période autant musu peut-être mbala musu peut mona à cause ya peut-être comme na posa boya yo ala commencer une vidéo moko boye po aluka moyen awe salir yo après nous sommes aussi on est l'intention ya bien bozala azala ratela mais inconvénient ezali alors donc là ozo refuser ko salir ba vidéo wana sexy stopper pe ko salir ye à live wana sexy ozo sala po à live ako capturer ngo pe comme une vidéo normale un jour pour surtout que sambo nde bandeko so basi to sambo na internet alors on ko les déranger qui est mingi déranger qui même nadine alors yo loko ozamta masolo sala masolo nadine lobela likambo mais pardon ko tanga kombo na ngate ko boaka nga même ta mbote te poso ngana ko partager na mire na nga comme ça ayo kata a comprendre que non eza malamu mingi te osenga mwasi ba vidéo sexy parce que soko oza besoin ya omona mwasi na omona à tout moment omona e bozala na ye o contempler ozala nene mais pourquoi mibali ba comme toujours ko senga ba vidéo oyo ya moi ça la ni parce elle est ni en tout cas le quoi ils ont dérangé la communauté ba jeune garçon la biso ba mibali na biso congolais ba mibali aux africains to cesser habitude to tika bizelwana eza bien te parce que moi chose la rana et to boité olingi mingi mais yo ozo senga vidéo na intention nini ozo senga vidéo osenga vidéo réellement vraiment pour tala ka notre bien osenga vidéo pour comme okane na réseau c'est likamke keba nazaka na vidéo na yo keba nazaka na vidéo keba nazaka na vidéo pour moi c'est comme okobanga yo na nzambe pour ayebi ko satindelo ya vidéo pour un jour sera meki kolinga mbala mususu osambusa mingi ni pe mbala jaloux bazaka ndenge wana pona jalousie akoko humilier moi si azu vidéo a panzani alors na so la likambo concernant bandeko no so basi si mobile azosenga yo vidéo to sala attention to pesa la vidéo te parce que ba vidéo ezo créer ba problème ezo salir ba image tu t'imagines tu vas au vandi bunde kona mobile oyo ka sango ndo mbala benyo ke noy yaya nazana bien les petites sœurs na vidéo na téléphone na nga ya ni batindeli ngai et ça on ndenge ni ndeko na mobile bien noko na yo bien papa na yo mutu moka bwe pa yebi na eteke wana mwana endeka ba vidéo za partager zo tinda te otindi mo abu a se retrouver la téléphone na yo na vraiment eza ba vidéo zo sunga te eza bilo mo eza propre te to zo mona
Combien de vidéos tu vois? Parce que tu dis ça à internet, mais combien de vidéos tu vas Tinda? Combien? Ba vidéo na ndenge tu mona ba mitaka na ba findi zo sambwa. Ba vidéo ils ont sambo na ndenge osakantana tout ça très attentif biso basi très attentif so ko zana mobile na obo zana ba moment na bino wana to éviter quand même mobile à téléphone solo là to ke ba mibali ba ngosala ba je wana azali ko na yo après a ofente ta so na téléphone nzoka a ozo ba image a okango ba image bozana na ba moment bozani ye azo profiter azo yo mona ta sur la téléphone asimi téléphone azo luka numéro a mutu ateli si téléphone likolo na yo o mona azo zo yo image muso mo akomda na posa ko boya yo muso aza na kanda na yo mais na moment na mo ala sango yate azo luka zo le moko boye o les points faibles na yo o va de dominer alors tout ça l'attention dans la tension dans ma vidéo wana parce que eza bien té ndeko moi si apesinga lisolo na ye parce que a vraiment tourmenté mobile comme inquiétude comme tout le question belé mais pourquoi mon mobile yo azokanga makanga na sa ele ba vidéo pendant que ye amona nga to zala na ye nyo surtout asenga na pesa ka mais pourquoi toujours vidéo alors on a bien déconné comme de ma point d'interrogation na sala ke ba non na comme on soit bengue moi na soit insister na tia yo mazolo ba wane ko hika atenga bikeba so il parle de ça ba capture te keba et le quoi de ça alors zala prudente parce que ba capture les amis akokango ba photo akoko filmer pe yozo yeba te ndeka otika na bonga zo enregistrer yango et à la fin et comme il va chantage mutu so la intention ba ko ozwa vidéo atinda ngo na mutu mobo abi yosko bana ko menacer fille wana bana ko senga embongo ta so apesi to kabola mibalo to mona na poto bana be esprit mabe mibalo bana be intention mo ba bente ko nuire ba fille ta ba fille comment ba zo sambo na internet ba mibalo ba sambo la ba te biso ba te to sambo tout à ba fille combien de filles na net o ba sambo mais mibalo là o ba zo sambo mo te mona mibalo a sambo sai o ba sangela ki ba 3 filles voilà tout à niveau fille wana sambo c'est fille ma valeur ni oya zana dignité ni osu ya ozana même si c'est une femme mariée même si akobala un jour dignité na sambo mukili mobimba yo mwasi moko mibali misatu ba osalo passe oya sala zonsi so garçon ana le lendemain on a zune pe courage ya oleka na internet so mona ki bia sali ba vidéo atini même na la bouche to oza tindi pa lo ba ke non ya na vie na nga célibataire ya délire na nga ata na sali bo nga na célibataire délire donc pour dire que moi on va la solité parce que ce qui est moi c'est la limite nga ça eloko wana vidéo panza di boelelo lobi donc ya sali vidéo pas les capable ba ne kazane donc abi azana à l'aise parce que moi c'est la fille wana sort na ezani bande ko na mibali ba fille wana botani comme elle la mbwa biso ce monde ba vidéo là et puis les 4 vidéos dans circuler surtout biso tout ça net ba tindele nga ngopela tous les 4 na tali la yo kilinde ko moi si ma comme le la mbwa na éviter yaki be fait sous drogue to ba melisa ki masala mingi tous qui n'ont qu'à volonté la yemoko donc neti na éviter même ba film ba actrice pour ba ça ba film pornographique wana azan comme ndenge mona bango alors c'est mieux à kene ko s'enregistrer dans ba site wana pornographique ça ba film na été kama utalia mbongo on laisse ça ba film gratuit on a peut tambula mukimumba pour rien ba mona limité na pour rien on gagne même pas 1 euro ngana ko conseiller ndeko moi wana akende ko sala ko s'inscrire parce que niveau ya tourner film bon on a 3 mibali na mais aza gang vraiment gang film donc voilà mais ce que ça qui une intention a été que non pas filmer bon parce que tu vas filmer c'est comme si yé mora zakine conscience parce que azo mona ne ba filmer parce que soit kena mobile mso mona garçon azo filmer soit kena azo mona ne ba zo filmer donc aza ndima kina ye yé zaki te vidéo cachée ba bomba yi caméra cachée quelque part que ba bomba caméra cachée ba filmer non parce que fille to moni ezaki volonté na yeba bazo filmer ninga zani bon peut-être to éviter zaki peut-être ninga garçon le mec zaki na baiser point à panzango mais zaki pas garder la téléphone na tala ka petit na yemta yiba téléphone na ende a panzaki vidéo wana tamboli mokili mobimba wana eza selon garçon ninga sala ki vidéo ninga lobby petit mais ce que ça il le moins ils ont daté déjà longtemps mais pour aller ko effacer monter pour aller ko garder toujours la téléphone tout le monde a bloqué auto ba inconvénient
repesa mon téléphone na telo application mo besa eloko moko boye bien na réparateur a yibi vidéo ya bongo allez un jour comme ba chantage alors to éviter na biso ka bloquer ngo to éviter même so za na mobile asimba téléphone moment oza ndengwana mibale ebele baza ba malin option ya italien bengaka ba fourbo yo mona mobile aluka numéro ya téléphone nzo azo kango ba photo yo mona oza na mobile na moment wana boza na ba moment na bino ya intimité ya simba téléphone au fente lit ko sola bien ko luka pour ça soki ni nzoka azo capturer ba photo ozoye baté ba vidéo tout ça là vraiment attention alors on commence na pesinga lisolo na yabi na di lobela likambo parce que ba jeune na biso batika ba système wana ya ko salir biso ba fille batika pe ba système wana ya ko senga biso ba vidéo nidité vraiment ezaki nango mingi ya kolobeza nango te ezaki ya bino animatrice na bino chroniqueuse Nadine Bantimba mwana Italie mwana Milan Babi toi toujours Babi vive 2018 2018 vraiment dina la star abi a zongi penza donc voilà donc nous avons vidéo na bino à chaque fois bon le team de la ngamba masolo na bino na refréner au souster na on a toujours voilà pour na partager merci beaucoup ma copine pour la lisolo pesinga na bombi kombo ndenge lobi et ba bisous ezanga te yayo yango yamba ba bisous na yo na pesi mbote na bateso balinganga nga na pesi mbote na famille na nga famille Bantimba partout boza ba grand frère na nga ado Bantimba fisto Bantimba joli Bantimba na Canada na pesi mbote na Eminence Bantimba ono Bantimba na Angola na pesi mbote na Samba vuvu na pesi mbote na baleki na nga pota mama na nga Gladys Soki King na pesi mbote na Blanche na Angola mwana Luanda na pesi mbote na ba cousine na nga Benedict Luamba na pesi mbote na mon grand frère Babi le pasteur de la famille Estelle Luamba na pesi mbote na mon cousin Micho Mbungu na pesi mbote na banoko na nga Mukedius Mbungu na pesi mbote na kama papa na ngai Mobimba na pesi mbote na famille Ndisu Mobimba na tanti tete Ndisu na Londres dina lobeli likamba video ba mibali ba osenga biso na pesi mbote tanti Arlette Ndisu se onda Ndisu batata mwasi na nganya so tuba na Londres ba mbote na pesi mbote pe na papa leki na nganya so tupa ibozali vraiment la lingi bino mingi ba mina nga fatu ba mato na pesi mbote Karine Makaya na pesi mbote ma ville Panzu na pesi mbote Cornélie motema ya papa la di ba mbote ya ngwana na pesi mbote na Lidi Maludi na pesi mbote na Blandine Bomboko motema ya belle na pesi mbote na Fatou Bamato na pesi mbote na nga batu tout o basutela ke mission ba Mirai Mabwaki na pesi mbote Miris Mandiangu mwana Luanda Fanny Mandiangu ma copine na kata Hollande petite sœur propre ya Chico Mandiangu pesi mbote na ya Teddy Mandiangu ya Claudette Mandiangu Betty Mandiangu petite sœur propre ya yo ba bisou ya ngwana Yolande Luzwalo famille Luzwalo noso ba bisou na bino Junelle Luzwalo ma petite sœur propre maman la Fanelia motema ya fanfan ba mbote na yo ya ngwana na Belgique na pesi mbote na nga na bébé Luzwalo na pesi mbote na Yolande Luzwalo ba bi atterrissage forcé yonde ba bi Yolande Luzwalo yonde na kata bela donc des fois tembe fukami na pesi mbote na Rigen na bi l'international Salas na kata ya Panama da umela na pesi mbote na batu nyonso ba soutenir nga o so partager émission o na lingi o mingi nayebi ke so partager mission ekosunga mutu moko oyo aza na même problème oyo kwa mundeko apesinga lisolo esala bien vraiment eza mpona kosunga tosola émission ya Dina la star eza wana toujours à chaque fois obenga yango opesinga numéro opesinga lisolo na kozanga te kopartage contact na ngai eza na bandeli 0039 34 77 015 whatsapp na ngai to yimo na ngai eza 0039 389 18 63 767 Facebook na ngai eza Dina Star Compressor Bantimba Facebook na ngai musu eza Dina Star Fortune Bantimba na vai na Italie na Milan page na ngai émission za so betika na page savoir vivre faire être dans la société au mona na zawana rokomela nga pe inbox email na ngai eza nadine@yahoo.fr na ndimi bilo mingi robela na ngote na souhaiter bino ba bonne chose et que 2018 eza année ya succès année ya progrès ya makambo ebele année ya mapamboli mpona bino mingi ya kolobela na ngote maman na Wilda ye naza na bino vraiment bo continuer ko soutenir bo continuer ko benga partager lisolo partager et osunga batu oyo bazana ba problème oyo et ko sunga mutu mo palinga sala mutu vidéo tanga oyoka Dina la star akozana na mayele a bango sala vidéo parce que tozo boya parce que biso basi to samba tellement ya trop et ça la nidité à moi c'est comme moi na carte internet vraiment mingi rolobela ngote to suivre to yoka à la prochaine chaque fois lisolo za loba benga ciao.